De 1958 à 2001, Amachako est parti à 49 Pour ne pas qu'il y ait des ordres, s'il vous plaît, nous voulons que les choses se passent dans le respect mutuel. Il ne faudra pas que nous puissions recourir à la police pour bousculer les gens. Nous demandons votre indulgence ainsi que votre discipline. Pour souvenir à Jackie Ezaraki, non, Azaki mère Oyo, Azaki mère Oyo, Azaki la génération T. C'est-à-dire, je te bande au salanaye, na au salana ma bi pendoté. C'est-à-dire, Azaki mère, moi j'ai pena courtois. 18 ans vraiment. C'est comme ça que Kounaï pour tout comme à l'aise. En plus, toujours sous ma tanga il y a papa Kadiombo. Donc je suis à l'AIT. Donc le quoi famille na, l'artiste est toujours déjà compromis. Et au moins les lots, aussi ça m'a ramené sur le Kenya. Vraiment émotion de tristesse vraiment, donc je ne peux rien ajouter là-dessus, mais moi émotion de tristesse parce que maman mais la bonne côté quand même à Moutoumounéni. Bon, en fait, pour n'enlever Oumeli, il faut pas honorer, il fallait pas honorer, mais vu que éviter ni gouvernement ni bazalé là qui ni pe famille, ils ont qui na pression donc pour na kobimisa tonga na bisoto bimisa mais aza icône. Pai wapi bokozwa Amiral Chamala na émission na ye efo perso e ko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka awande pai balobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe Solingi Bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya Minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokania ti namira ba voisin. Voilà mesdames et messieurs, on a dit Touta Mabele, Torozonga Mabele. Vraiment, on a tous compris que la vie, ils en ont pamba. Le lot tout c'est comme Mama Chako. Vous venez voir les images avec Gisoloy parce que on va voir seulement les images. Mama Chako aujourd'hui direction enterrement aussi la quinoise. Il y a beaucoup des artistes qui ont parlé par rapport il y a Oignon sur Mama Chako mesdames et messieurs. Tous sont les artistes parce que comme on a Mama Chako on a Oignon sur Salaki tout ce temps on a eu le temps à pour ça mais enfin aujourd'hui c'était le samedi corps Mama Chako Bimi. Vos images, comment et s'est déroulé direction victoire, direction Balamoko cimetière. Restez connectés sur votre chaîne Congo Victoria parce qu'on va vous laisser voir toutes les images au sur les cas par rapport. Il y a enterrement et sorti encore à la quinoise, il y a Mama Chako. Vraiment, on va demander seulement des artistes et comédiens amoureux là parce qu'on a remarqué. Il y a beaucoup des artistes où l'Union soit représentés présents par rapport à Rimero et Zalaki. On a vu la duchesse, il était là, que ce soit Boino, que ce soit micro, ça interview parce que tu as vu que il y a des questions, et les gens qui est dérangé, et ça la bien. Avec Isoloy, on prend tous les éléments, on va chuter pour dénoncer avec vous. On se retrouve juste après avec Isoloy. Je suis en affect. Et ça sec. Affect. Il y a mort. Mais oui, ma camoufle le cas qu'il est cassé. Il nous battait comme un amour de pour acheter un allié à Matanga. Beaucoup de pour un journal pour ton nom. Papa, merci.
nakanisi mituna no tuni eza 50 eza moko te mais mais soki tomonanaki te elobi te ke tozalaki na mawa te tozalaki na pasi tozalaki na mawa ya ndeko na biso mama Jackie mais kaka ndenge ezalaki koleka wana tomonaki mobulu eleki makasi lokola pe papa Masumu alobaki ke non nyonso tozoya nango bozosepela te toyebi eloko bolingi te toyebi nini tosala te totuna bino boye bokotuna biso boye mpona nini totuna bino programme nini bosali mpona mama Jackie oh yango nini yango me likambo te eza makambo elekaka ese eleki ezalaki mpo evanda kaka na libela te na ndeko na biso ndenge ayaki kotia désordre entre biso na famille fale tozala moko na famille toloba monoko moko toyokana oyo chaque asalelaki biso ezalaki impossible mais tosupportaki lelo ekomi possible ye moko chaque amitala po lelo tokoma boye asuki ndenge nini eske akoki to akoki te esika wana soki eza ya yo te eza ya yo te yo lukaka kesika na yo okende kozalela poti ndenge ezali wana ANTPC ezali association moko eyebana ti na présidence de la république eza nesika oyo ezangi koyebana te badocument basignature makambo nyonso epuis nazokamwa mpe nazoregrete en tout cas bandeko bolimbisa ngai to bakonzi bolimbisa ngai nazoregrete ndenge ya makambo oyo ndeko na biso papa Shaka asali papa Shaka azalaki mutu moko donc ntango azoya kaka ntango azoya botindi bato bazwi ye bake kopemisa ye nano baizole ye mpo ayeba oyo alingi kosala eza yango te akotisi désordre makasi malgré famille epesaki ye confiance malgré famille elingaki ye ezaki problème na biso te wana etali ye na famille tokoki kokota yango te mais ye nde lokola sakutani nango lokola sa moni akomi epai ya gouverneur alobi na ye toyebi yo te kende kobengela biso bato biso toyebi oyo totritaka na bango yo toyebi yo te batalani ye na famille eloko akosala eza te akimi mbangu ntina biro ya Elombe aye koluka Elombe mpe aboyi mpo Elombe papa Masumu bazalaki kozela kaka bayela bango réponse ke bembe kobima mokolo boye mpo bayebisa biso toya epai boye mpo biso tokoki kolemba mama Shako te mpo tozalaki na ye toliaki tosakanaki tomelaki kaka lelo po atiki biso yango wana tobaluka topesa mokongo topesaki ye mokongo te topesaki nde famille mokongo mpo bango bakomprenaki biso te kaka bazosenga ba 50% ba 40% ekomi na matoyi na biso mama bipendo abengi leki ya mama Jackie mpona koloba na ye na bambongo ezoya kuna eza mbongo na binu eza ya mutu te eza ya binu mutu soka ye asenga bino bopesa 50% bopesa 40% bopesa te eza mbongo na biso famille moni bongo etomboki pona nini koloba na biso boyi pona nini topesa bango te etali bino te eza makambo na biso moko
bakaneli kutu na kobeta kofinga. Malgré ça tolobi kaka merci. Mais les autres moni les amis colo à sortir combien soit communauté vous a mobilisé vous allez avoir tout mon organisation chapelle de basal ya de qui toko bino pe vous s'impliquer na kati ou mais akaka botika la chap. Bon na nyonso basali aw lelo oyo pombongo ezwama basala eloko grâce à papa Elombe, grâce à papa Masumu, grâce à papa Bodo. Ok maman, on peut un message dans le monde entier bato balandi yo pour na makambo no sur les kaki. Na koloba boye na bande ko na ngai ya Kishasa, ya libanda ya mboka partout bisika nyonso bozwami. Mbote na bino boyokaki bafingaki biso na makambo toyebi te, boyokaki balobaki ebele basalaki ebele, mais bolanda wana te. Mama Jackie azalaki ya binu ya mikolo nyonso eza te lelo lokola tiki biso boloba o te famille wana te eloko moko te ata biso tomoni yango kaka eloko pamba. Mama na moni totika yo kamo yini na mutu Zanga pembuka mer. Tiens on tendresse. Voilà.
Mawa. Não pode agora botar tira. Mawa. Quanto da sua usar na famille. Ah, tu t'as mené un beaucoup sur la famille. Oui. interview ba question za bino ba réponse za biso ce que to bino botie boy to loba nini o mutu nyoso yebi ke ndeto yeboye tuye pour la cérémonie ya mama chaque donc toujours un dernier hommage et les hommes colonaye penza oyo ya suka to ke de colonaye donc après des artistes polonais chicha ils a traite moto kita na mama donc icône Kei mama Kei souvenir ezebele souvenir oyo nga koloba mpona mama chapeau na ebele nyonso wana ezaka histoire de film fala jouer na papa Kodi azalaki na bacondition moko ezalaki vraiment difficile ayebisi producteur kebenga modero donc esalaki nga fier producteur koyebisangaki mama chapeau confiance oyo apesaki nga na benga yo azalaki trop sike soki oye okodéfendre eloko oyo papa Kodi ayenga osala donc voilà meilleur souvenir nazo garder ya mama chapeau nani so azala motu mais alors l'organisation nde omoni bakosala mikolo bani parce que tomoni libota ezalaki na mwa bon makambo ya libota ya nungunungu vraiment nazolinga kokota mo te mpo nazoyeba te ntina nini libota azotya nungunungu ngai nga koloba makambo nayebi oyo nayebi te vraiment bolimbisa ngai na kokoloba merci beaucoup. Profitons pour demander à toute l'assistance. Ici, nous sommes à la morgue. Nous vous prions de bien placer vos masques. C'est obligatoire ici, à la morgue. Donc, rien. Mobutu. Ouais, bonjour. Ouais, au moni toleli ma miso kaoki suka bayebi misame donc bakti kanzo toneke pe malango molimo déjà ya hotelenga ya umeli et puis 18 ans vraiment c'est comme que kunaye po to comme à l'aise en plus tozu sous matanga ya papa Kadiombo de show elle été donc le quoi famille na ba artiste tozu dia compromis et au moins lelo ba aussi ça makamnyo soko kende baji compromis ezalika ba artiste na famille gouvernement koti makambo ozo koti en kota tendeni muto ko mama chaque grand artiste bon wa baba mère ba kufu ba pena ba grand ba na monde de théâtre on comprend donc bato ba bandi ba baso bandi théâtre après maman nzita c'est bango on comprend donc grand prêtre jamais gouvernement kozanga ko ya chatelo donc yango mo tsi ezwaki pete avec ba procédure ebele avec ba procédure ya ma gouvernement apis mama chaque alaki muto artiste o ba décoraki et pas zo peni ni médaille bronze c'est ça
Voilà, et alors, n'est-ce que maman s'est succédé, tu dis maman chacoté, dans tout cas, de Kofi, en tout cas, la corporation, la bino comédien. Pardon, lobby. Maman s'est succédé, Bakundi, na maman chacoté, la corporation, la bino comédien, lié comme on l'a bino trop. Te liwande zana mutunyo sa kufa chaque jour. On comprend. Bato ba yebana pété ba kufa mais le quoi ba ba yebana te embima eleka non mais biso to yebana soto dae ezaka déjà faut comprendre que ba kufi. Et papa Kadiombo, je crois que boyebi mamde eleki na ndé to yoka ninga kufeli donc na biso to eleki la biso. Mais za liwa mutamtaza ninga kufela. Muso kufa na mai, muso kufa beli, muso pa rosa accident dae. Mais papa siko tout la moitié quand on tombe sur ma menace, qui n'avait pas fait solo. Après quand on se regarde, ça qui crise de ils ont me verser belé donc liwa ba kanga raté quoi. Voilà, ba souvenir ni aux amours pour na maman Chako peut-être ça là na ba filmer, pour partager ba moment. Ba souvenir maman Chako est belé, maman Chako agina nous sympa. Puis maman Chako a encore ta génération nyos. Ya zo kabula te ke o yi atana o ba bimisika. Au monnaie sur ma bengue na tournage aé accompagné na âge na bango. Donc avec maman moko bien et puis sur côté na scène bêti ya pesi sur ma cam. Donc ba souvenir beleza ya malamu yena maman linga bato balinga ba jeune na maman pembele donc c'est ça donc ba souvenir ya ngwana tika. Voilà, et alors par rapport à mambu ya famille et Tunde Lobama qui des autres ba bengani ba comédien mais quand même pour assister bango. Pourquoi le bani pour la situation? Bon ngai elo na sa famille Maman Chako a acquis sous ta famille na bango te. Maman Chako comme déjà artiste. Biso ba artiste ne tozara boy. Tozara déjà to comme déjà bato mususu. Na deux personnes. Na Michel ya famille nanga, puis na artiste Michel ya ba artiste. De lo soli kamozinga ba ndeko non o ba roya makasi mingi za ba artiste. Pour déjà to za ba artiste amene no to yeba na Congo. Donc c'est ça faut ba famille ba yeba que artiste za artiste. Et yango zaki mo comparaison mais suka to yokani bien yango mo to za ba ensemble. Voilà, un dernier mot et puis to ka ba. Non, peut ça ka courage na. Je suis un chef de l'histoire. Un homme qui est parti chercher du bureau. Il est comme un petit peu calme, qui présente naturellement. Alors, c'est lui qui est déjà ici, on n'a pas besoin de diplôme. C'est moi qui bon, liwa eza normal, côté liwa vraiment wana nzambe nde moto eza mystère na ye nga moyen na lubango ya te parce que partout liwa ezali ezaka te na monde ya comédie donc liwa eza partout. Mais na côté la boue tatuka diongo toyoki na sango maladi te nini te soki eza na information ya liwa ya vraiment naye kolela maman Chako pour le moment toza mpona maman Chako s'il vous plaît. Non tatuka diongo aza pe moko ya na boyi te aza ndeko na yo na aza ndeko na nga azali ndenge pe tatuka diongo azali naye kolela maman nani pour le moment tolela non maman Chako après totala maman papa Kadi maman chérie alinga mabete maman chérie moi le bamke côté ya ngambu na ba comédien et puis na famille biologique o ya maman Chako bon biso ba comédien to kolela maman parce que tolela kana ninga lisano na côté famille to senga kimi ezala parce que moi kimi ezala kité moi ba mes attentes mais nayebi ke kimi ezala parce que toza bana nzambe parce que nzambe azali kimi ezala toujours maman chérie na côté la boya na kati matanga pour yo yeno ka siko na ndipe to yebeli yo to ndimite ke na ba désordre ozo bimila yo maman chérie
présence nanga awa ezali pona liwa ya mama Chako oyo bazobimisa corps na lelo oyo umeli na kati ya morgue parce qu'Aza Thompson te quand même. Donc enfin on a décidé corps ebima yango ezobima lelo présence nangai ezo justifier pona sortie à corps ya maman. Émotion ni nous allons go par rapport à ndenge corps et umelaki mais enfin lelo ebimi. Vraiment émotion de tristesse vraiment dont je ne peux rien ajouter là-dessus, mais moi émotion de tristesse parce que maman mais la bonne côté quand même bon en fait pour n'enlever oumeli il faut pas honorer il fallait pas honorer mais vu to éviter ndenge ni gouvernement ndenge ni bazale là qui ndenge ni pe famille ils qui na pression nango donc pour na kobimisa to ngana biso to bimisa mais aza icône aza mutu munene baoba ya munene donc il faut pas honorer comme il se doit yango ndenge umelaki et enfin Nzambe a décidé ebima lelo mutu nyonso azara na ba bon souvenir ni ya malamu ozala ngo epa ya maman ebele on a cité te donc ezapena ebele on a cité te ezapena ebele mais plus ezali conseil en dehors pesa biso. Vous êtes encore des jeunes, biso on a travaillé boye, biso to bandaka boye, oh biso to mona pasi bino bo mona ngote mais to linga pete bo mona pasi. Et loko ya lo baka nga yango jour to jouaka pièce moko na groupe Sans Souci d'Afrique. Donc voilà, souvenir pena ya malamu na garda conseil wana. Souvenir à malamu yango na siko par rapport à moi ba mes attentes ezalaki entre famille na ba comédien, j'espère que boyokani. Papa, donc mes attentes wana ezalaki pena nenga mabete. ezali na ndenge babete ezaka likambo to bimisa ndeni tosala ndenge nini donc bato bazwango pena na ndenge mususu te ezali nango normal ezali normal eza mésentente mais ezali moi dialogue moko boy voilà lancer message moi na ba fan na bino nyonso balinga bino en tout cas ba soutenir biso toujours baza toujours de cœur na biso o nyonso les na ba réseaux sociaux o nyonso les na ba télévision to yebi ndenge nini ezalaka en tout cas bo pesa biso toujours confiance pardon o ya koyoka problème ya artiste intel bengaye bozala ba numéro na biso benga tuna qu'est-ce qui se passe a repesa yo raison na ye donc ezara ateke mutobili kambo batutu moni ba artiste parce que za ebele bazo fingisa biso ebele pe bazo bongisa bazo bande ba pota oyo bazo bebisa mais non senga ba o ba bebisa bazo ngano sur le droit chemin et ça la bien dessous pour lelo ceux qui okoki ko pesa conseil na ba comédien nyonso par rapport ya ba matango eko on a dit et puis la montagne senga et puis la parce que la projet on devait à roi des bestes et puis la montagne benga et singa au marché Mes condoléances. Ça fait toujours mal, particulièrement dans la révélation, tout ça qui na préparation, il y a un film, on a 5 saki, presque ndeko nyonso mingi pas nyonso mingi au basala théâtre mais tété là. Donc il y a pas ça qui na kati projet wana. Donc semaine où il y a kufi lundi na moi faki to voyager. Ko ba kufi donc ça fait mal et puis jusque là nous avons un point d'interrogation, est-ce que c'est vrai, est-ce que roula muka après, est-ce que je sais. Mais bah bon souvenir ni nous garder par rapport à n'engue bovanda kinaye par rapport pe bozanaye même écolo par rapport à bovanda ko voyager ko tourner bah bon souvenir ni vraiment nous garder pour la maman Chako. Simplicité, trop simple, trop cool. Trop cool, aïe musala nae. Et après ça, on conseille moi na lo bango na télévision. Tinanga na potana leader mon boy.
De 1958 à 2001, à donc souvenir à malamu on a tiré na mwepa na ye donc déjà koyeba ye mama Shako na musala oyo asalaki na mboka biso tobotami tobandi osala masano tokuti bango déjà bango basalaka masano bapesi biso posa ya kosala mosala wana donc souvenir déjà malamu yango wana parce que basalaki yango bien nde epesaki biso mpe posa tolanda banzela wana donc eza basouvenir ya makasi donc azalaki maire na biso donc basouvenir eza ebele tokutani na bascène en plus tosali su famille ekoli su makasi ntango toye kokutana na ye epai ya docteur Mogijo ntango tokomi kotravaille mpona image ya docteur Mogijo donc c'est-à-dire ekomaki sikoyo mpendake ya kokutana mwa mingi donc aza mare na nga mpenza aza mama donc souvenir eza kaka ayaki mama na biso mpenza. Merci mingi papa. Message nini okotika na baartiste mpe na famille? De reculer et de se mettre de l'autre côté pour ne pas qu'il y ait des ordres, s'il vous plaît. Nous voulons que les choses se passent dans le respect mutuel. Il ne faudra pas que nous puissions recourir à la police pour bousculer les gens. Nous demandons votre indulgence ainsi que votre discipline. Alors, sur ordre des autorités de l'hôpital et du ministère, ce n'est pas tout le monde qui va aller là où on va ramener les corps. On va sélectionner 10 organes de presse seulement pour ne pas envahir de l'autre côté parce que nous devons respecter la quiétude de l'hôpital. Alors, Monsieur Oxygène, le secrétaire général de l'NTPC va sélectionner 10 organes de presse qui vont accompagner la sortie du corps. Les autres amis, vous allez attendre ici pour que les choses se passent dans l'ordre. Merci beaucoup. Papa saka kongo salut papa. Mbote papa. Makamama chako na moni kimia kitoko. Kimia zali na basi na wana mama pembe na wana mama Mabi Pendu. Papa tous ensemble en tout cas pour remercier maman Shako ndenge kimia kuti na kachia. Jamu changu to na été pour ba désolé ça qui trop mais en tout cas tous ensemble. Ngai bisaka bilo de kozala ensemble na bande ensemble pour mes attaques. Après avoir toqué place des artistes. Na les gars moi déjà au Bongsi Kitoko. Nous avons commencé à le débattre. Voilà mon famille, avec maman Shako Mona. Nous ensemble qui mes anamo. Voilà Papa Ngalfa. Papa Ngalfa. Papa Ngalfa OK. Il faut y avoir fond. Ça dure toi rendre ma dernier hommage naé. Enfin matang ebimi. Enfin pena au souvenir à Jackie Ezaraki non Azaki mère Oyo Azaki mère Oyo Azaki la génération T c'est-à-dire bah j'ai to bana osala naye na osala na mabi pendoté c'est-à-dire Azaki mère moi j'ai pena courtois ayebi bah j'ai ayebi bana c'est-à-dire mère moi dans beaucoup de souvenirs
dernier théâtre pe avant ça kufa na auto tourner na ye ça dit na kati voilà quoi. Moi liloba moko pona par rapport il y a des organisations na matanga ya bino ba comédien pourquoi ka bino ba comédien des organisations oui, organisation ça qui organisation organisation ça qui ya biso te bino mo boye bi makambo eleki famille ça qui na besoin de mbongo na ye azaki na besoin ko jamais ko tika ndeko na bakunda bango sa bénéfice bango azaki na besoin de bénéfice enfin souci chose ga matangi bimi c'est tout pas de polémique c'est l'essentiel to kunda mama na biso na respect na ba honneur nyonso loko eza mokona soka azalaki muto azabana respecter si soki ezaki mutu mususu to biso ngana ya te parce que mpona ba manque respect ya ba makambo te ko leka biso to bossa na biso to ko lela mama na biso merci. OK merci. Non, je te dis, ma spécialité, pour faire avec politesse. Reculez s'il vous plaît, on va un peu filmer. Le gars est Simon, on n'a pas. Le gars est Simon, tu vas ignorer Simon. Bonjour, pourquoi vous avez mis Simon dans la tête? Le conducteur a bon cas. Là, tu vas te mettre. Oui, vraiment, tu vas te Alors maintenant, Nasengi Bandeko va journal. Entrez à vos places, s'il vous plaît. Pour se quitter, représentant la ministre de la Culture, ministre de la Santé Azali Awa. Représentant l'hôtel de ville Azali Awa. Ceux qui te continuent boyer, Corbia Rezaona, Tomemi et Bembe, la cérémonie au se toque au salon dans le cimetière.
Veuillez dégager cette esplanade, s'il vous plaît. Tout peut sans respect, na maman chaque autre pour honorer les lots. D'heureuse mémoire avant de l'accompagner à sa dernière demeure. Alors pour ce faire, nous allons commencer par sa biographie. Ainsi donc, nous allons vous donner une idée de ce que l'illustre disparu a été ici sur cette terre des hommes. Chers amis de la presse, Bakondi Bazana besoin balanda ba cérémonie. Arrêtez avec les interviews s'il vous plaît. Sécurité, veuillez dégager les amis de la presse là-bas. Je pense qu'un journaliste à ce Gazali professionnel, Ayokaka Mitindo. Ce n'est pas le moment des interviews, c'est les hommages. Maman Chako, Diala, Anaendo, Jackie, alias Maman Chako. Elle est l'une des figures de proue du théâtre populaire congolais. Elle a tiré sa révérence, elle a quitté la scène et ce définitivement ce mardi 15 juin 2021 à l'hôpital HJ dans la commune de Limete. Qui était Maman Chako? De son vrai nom, comme je venais de le dire, Chako Diala Anaendo Jackie Maman Chako. Elle est née le 23 août 1958 à Lodja, dans la province de Sankuru, au centre de la République démocratique du Congo. Maman Chako est l'une des dernières survivantes de la génération des femmes qui ont façonné l'histoire de cet art dramatique en RDC. Elle a fait ce premier pas dans le théâtre à l'âge de 14 ans et a suivi des études de secrétariat. Elle a commencé avec le théâtre au sein du groupe Mwangazo après le départ de M. Arthur Niembo, Mustapha et Mutombo Bouichi, d'heureuse mémoire. Elle a ensuite œuvré dans plusieurs troupes théâtrales, à savoir le groupe Mangobo en 1975, le groupe Nzoï et les Kurimaloba en 1986, le groupe Sans Souci d'Afrique en 1991, où elle a assumé la fonction de conseillère artistique. Femme dynamique, elle a créé son propre groupe dénommé Okapi d'abord et qui deviendra ensuite Académie des Stars et Ballets en 2006 et qu'elle va diriger durant ces 15 ans. Puis l'Académie des Stars et Ballets va devenir Académie des Stars Internationale. Membre effective et active au sein de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma ANTPC en sigle, elle était conseillère. Mais également, elle était membre et vice-présidente de la corporation Corfac. Pour chacun, pour d'autres, une fille, nièce, grande sœur, petite sœur, tante, grand-mère,
belles-sœurs et amis, ainsi que collègues de travail. Que son âme repose dans la paix du Seigneur en attendant le retour glorieux du Christ, lui dont le Père agit sur nous au travers de ses voies insondables. Pour clore avec ce mot, nous ne pouvons que dire 1000 merci à Maman Chako et tous ensemble nous disons bravo l'artiste. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour la carrière, pour la vie de Maman Chako? Mais on peut s'attirer moko. Je me suis dit que Maman Chako toyaki mwa retard. Na India wana poto kilolala bana moko ba kuluna ba rolanda bisunta na kimi deja tokimate ngabite na kimi na komi na porta bi ko kimate bana ba pusani pembe na bibino bopesa ko machine mama ngasi ko nazoba ngai bambi Mama Chako mate abi bopesa ngabila ko rolala ah Mama Chako ezayo mama ezayo abotoli bana wana machete abi bibino mende bat bokendo rolala ngana rolala te ngai Mama Chako na ba sheke na ba kuluna abi bano bazela lobi na ko gangela bango so na moni ba donc makambe belé asali na vie na ngai mususu moye ya koloba ezalité donc ya tiki bana na ngana atiki bana na pasi c'est Julius na ebi auto sala émission moko ya kolamba wa bana ba moni ndenga zo lamba wana na beboka bani babi ah tala ser na yo azo tout ba viande na eboka mama benga inga benge na seki inga bishaki bana ba moni yo awa mu abi Julius sombela nga pareil mwana uti ko ya auti ko memela ya pareil wana ya konika ba biloko ba nini abi moni bana nga ndike ba ko yambanga donc eza pasi mingi na famille nanga donc azalaki ange Mama Chako na kata libota na ngai eza kaka na famille na été eza kaka na famille na ya théâtre te pona batu nyonso en tout cas Mama Chako na yebite ba o ba vraiment pona ngai na kopesa et bravo bravo bravo. OK, question. Je t'aime Mama Chako. Soit pour amis soit pour que moi. Tola la nina mabele. Chaki abandaki théâtre en 75. Donc même pas na idée de ça la théâtre. Dans 75, c'est un théâtre populaire donc comment qui n'apparaît, il y a bana basi, donc ici on va fiquer dans 4 groupes. Il fallait se porter le cas, bana basi ba ya na 4 groupes. Na suspenda qui est à partir de Brazzaville. Pour Nazareth, directeur artistique et financier de Mando. Nakangi na mbongo na ye. Na ye kufutele yango na Kinshasa. Elle était restée là-même, soumise. Jour il a levé à suspension na ye. La PC est cachée na ye. 6 mois après. 6 mois après. Nakangaki na mbongo na pinso. Abi na ngai merci papa. Oyo ekopesa na makasi na continuer. Yo, oui. Est-ce que vous là okokoka kosala eloko oyo mama oyo lelo atiki biso po ete lobi po mériter ba honneur oyo ye a mérité lelo sans l'ordre, sans la discipline na musala na biso kokende liboso déjà passé. Merci. Merci beaucoup président Galoufa. Tobeteli Maman Chako maboko makasi. Alors, Maman Linga azali pe ndoko na ye en tant que mongo na motete là. Et elle va témoigner. Chako atana leli atana seli donc na suki
Munza mako protocole. Ndenge bandoza surtout kutani bisombani. Yoko kozo welo kinanda kondeni. Ngabi teno ko tikana kende na ondaka. Alobi atovanda no muke. Osela nanga kamwanga ngai na Thomson Tolia. Polamba na lingondo. Ngabi okonyoko langa bopona. Tango mabele lisi akufaki na te kokanga ye nalobi ale kota na se bazo simba shako bona maboko ye moka vanda na azo yoka na le motana mino na bise pusa na lisu na kati motana chemise abi yo lia kaka bato mino tina simba cercle ya nani ya mabele lisi kanga komi akange bembe mabele lisi babi yo nani alobi ezanga motetela ngande moto bakangi ebembe ya mabele lisi ya mwana zo batetela tu bavandi babinde na zalia na kolobelo ti po bino moko mitema boza wana boyebi bino batetela boya alanga ngana shako boni shako alaki mutumali abandoli nga bozo bate surtout makamba musala te ya abandoli nga makamba bozo bate omota mususu yemo kafana motema mukuse asiliki nga bisoko siliki osana nga pe motema mukuse lokwa ya yo zana ko nga le misaka so bi osana ko nga mina fundo nga bi ofunda nga epanana nga bi boli kambote to bando osana biso bien na ba mabi penduto etu tozala na problème moko ezate omonika basani soki eza place moko etutanaka nde tozalaki me tozala bomoko tobanda olinga mosala na biso respect ya air yango nomoni tolandaka ndenge toza bo tolandaka mosala na biso na ndenge ya bien mpe nazofélicité bana yango banzondinge batiki mama chapo te kolala kuna kovanda kozala na ye bien po baye bien fait na ye bino moko bozomona nde tozali ya papa mosusu basala na bato nyonso bali wana epuis lisusu na remercier badélégation oyo eye lokwa fondation Mireille esalisi biso mama dani na remercier ye po batiki biso te merci mpe na remercier bino bajournaliste nyonso ata bajournaliste nyonso bandiki na remercier bino nyonso voilà, Tobeteli Maman Chako Makassi, à travers ce témoignage, il y a Maman Alinga. Alors maintenant, la Bible dans Ecclésiaste déclare qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Notamment un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Notre peine est immense. Le décès d'un être proche est une vraie douleur au cœur et à l'âme. La mort de Maman Chakou, qui sera suivie bientôt de son enterrement, ne sont pas une fin de vie. Non, son départ est le début d'une nouvelle vie dans un autre monde. Un monde fait d'amour et de bonheur. Certains l'appellent le paradis. Comment lire ces discours d'adieu, ces discours vivants dans nos cœurs et dans nos souvenirs? Maman Chakou était pour nous un modèle de vie. Et sa mort nous voici malheureusement à la fin du spectacle à One Man Show présenté par Maman Chakou, l'une des grandes actrices comédiennes de notre pays, la plus ancienne encore très active. Malgré les nombreuses difficultés que l'artiste comédien congolais connaît depuis des lustres, elle est demeurée toute sa vie dans la profession en refusant de vivre dans la résignation. Femme battante, elle a beaucoup milité pour la transformation positive de nos conditions socio-professionnelles afin que nous sortions de l'état de précarité dans lequel nous vivons, nous les artistes dramatiques congolais.
Et cela depuis plusieurs années. Raison pour laquelle nous luttons dans l'ANTPC, l'Association nationale de théâtre populaire et cinéma, depuis plus de 20 ans, où elle a assumé avec brio ses fonctions de chargée de social au comité national jusqu'à sa mort. C'est donc malgré elle qu'elle est obligée d'interrompre brusquement et définitivement son apostolat, consacré entièrement à la conscientisation de la population sous fond de bonne humeur dont elle tenait seule le secret. Oui, depuis l'âge de 15 ans, Mama Chako a passé la plus grande partie, si pas toute sa vie professionnelle, dans le domaine de la culture et des arts, particulièrement au théâtre et au cinéma. Convaincu du rôle combien important que l'art dramatique et le cinéma congolais ont à jouer pour transformer positivement notre société en vue de son développement intégral, Mama Chako aurait sans nul doute souhaité être encore de nôtre, surtout à l'étape actuelle décisive de la marche du pays. Mais le maître du temps et des circonstances en a décidé autrement, que sa volonté soit faite. Toujours derrière le rideau où elle se trouve, où elle nous lorgne, elle me souffle de rappeler notre refrain de tous les jours, celui de savoir pourquoi les différents gouvernements et les différentes législatures qui se sont succédées depuis l'indépendance de notre pays ne sont-ils jamais arrivés à voter une loi sur la politique culturelle spécifiant le statut de l'artiste congolais en général, gage incontournable pour l'amélioration de nos conditions socio-professionnelles. Sur ce, nous osons croire que la présente législature ne manquera pas, dans sa prochaine session parlementaire du mois de septembre, de s'y pencher. Très cher vénéré Chako, avec autant d'amertume, nous des collègues de profession et de nombreux admirateurs regrettons profondément ton départ et demandons à Dieu Tout-Puissant ainsi qu'à sa corde d'ange de vous recevoir dans sa dernière demeure. Voilà, là c'est l'honorable Ados Ndombasi, il est honorable, mais également un grand opérateur culturel. C'est parmi les honorables députés qui vont porter la loi sur la culture. Merci beaucoup d'être venu pleurer avec nous. Merci beaucoup, honorable. Son Excellence, Madame la ministre de la Culture, Art et Patrimoine. C'est la musique qui m'appelle pour ça dans l'hôpital. Alors nous prions au représentant du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté par Madame chef de division provinciale de culture et art.
Entre-temps, voilà, là c'est la délégation de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma, produit de main de maître par monsieur l'ambassadeur de la paix, Ndungi Mambimbi Masumu de Brende Yala. Secondé par le vice-président, M. Chico Ngalula Ependa Ngaloufa. Maman Fatou, chargée de social. Président Maître Faustin Soukari Elombe. Président Caleb qui est venu de l'Europe spécialement pour pleurer sa sœur. Et là nous pouvons retrouver les figures de proue du théâtre populaire congolais. Sundiata, Shaba, Maman Bipendou, Tito Pika, Mama Bolingo, Maman Pembele, Maman Linga inconsolable. Apo Likoy, Apo Filenze qui est venu de Belgique pour pleurer sa mère. Kabamba Bassassi, ainsi que tout le monde. Merci pour ce témoignage d'amour envers Maman Chaco, votre collègue. Maman Chaco, Maman Chaco, aussi battu la passe, avec qui m'a combolé passe, battu la balai, dans le Maman Chaco, la mienne n'est pas plus chaud que Bosala na lobango s'il vous plaît, bandeko mokota. Bongo ngai komi na suka. Oui, bon, on va dans le super chouette. Artiste ne meurt jamais. Moi, c'est qui? Les amis d'Allemagne, s'il vous plaît. Le groupe Sans Souci d'Afrique, produit par le président Poudre des Chasses. Simalabango Tobengi groupe Sinark. Il y a président Caleb. Siva Sinark Tobengi Africa. Simalabango groupe Mouyombe Gauche. Chaco nanga motema. Ah Chaco nga mosika na poto na Kinshasa okei. Voilà, là c'est la délégation de la compagnie théâtrale Africa Création qui est suivie de la troupe Sinark du président Caleb. Après nous invitons Lisboy, fondation du phénomène SOB, le groupe Mouyembe Gauche et Sikshak Loyenge.
Boy Fondation, Sikshak Loyenge de Ngadia Diangadios, Moyombe Gauche. Nous invitons la famille Mutombo Barafa Sembe. Nous invitons la famille Dr Mugizo, Major Bissadidi, là ce sont les amis de Mangazo. biso bana mongo toko kanga pe ya mama shako eloko ba pesa toi ya na mongo banoko na lokele ba topoke ba mongo biso Mama shako loko bana kusala ya mongo ayebi azali so ya kanina na sito ngasimi derake akei ya mabere shakanga ka yango l'église filme. Alors, ce matin, comme la famille qui aimerait, s'il vous plaît, quand on a interview, quand on a maman chaque matin, on peut le mettre comme de l'argent au moyen, on peut faire un autre temps. La famille va tout fermer sur le Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez ma montre ma principale à Maman Chapeau. Bravo l'artiste. Bravo Maman Chapeau. Bravo pour tout ce que tu as été pour nous. Bravo pour avoir contribué au rayonnement de la culture de notre pays. Bravo Maman Chapeau pour avoir sacrifié votre jeunesse. Pour avoir commencé avec le théâtre dès l'âge de 15 ans. Bravo l'artiste. Bravo Diala.
Koki. nakoma deja yo vanuka wana Voilà, mesdames et messieurs, là vous venez voir les images, comment, images de Seleki. Vraiment, j'ai dit merci à notre équipe technique qui travaille toujours au four et moulin. Merci à vous, Guy Solo, qui est derrière la caméra, l'excellence toujours du travail. Merci aussi à vous, les profs, vraiment pour l'assistance à montage. Je dis qu'ils ont la mbalamo direct sur Congo Victoire. Restez connectés pour la suite de l'intégralité de cet événement parce que c'est une grande artiste. Paix à son nom, maman Chako. C'était nos mamans Oyo. Tout ce qu'elle a souvenir rebelle. Oh, le à chaque fois, tant total à Èvre Sala. Ils ont continué toujours à se passer. Ils ont toujours plaisir parce que ils ont le Oyo. Et ça liba tout passe. Mais le Oyo, on a tous compris que
dans la vie nous sommes toujours les ezali pe à son nom maman Chako ezanzela o nzamba pesa biso to okende nzamba pesa nzambe pas lui vraiment rester connecté sur votre chaîne Congo Victoria pour tout détail et image auto la bino. On se retrouve à la prochaine moment pour d'autres événements. Abonnez-vous massivement mesdames et messieurs sur Congo Victoria pour la suite des autres événements. Au revoir. Pai wapi bokozwa Amiral Chamala na émission na ye efo perso e kolakisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundanaka awande pai balobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali bote ya mobali omeli mai okumisi nzambe na mama Solingi Bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokanie ti na mira ba voisin